Voilà, merci beaucoup bandeko tout bozola nabiso partout dans le monde. Naebi ke bozora tan ya kolanda biso lelo bolanda ken pian avec beaucoup d'attention. Masolo oh nazobeta eza masolo moko incroyable mais c'est vrai, eza histoire vraie. Oh lelo ndeko oyo kozwa occasion ya kolanda ngai ndeko oyo za na mutema ya kondima. Ndeko oyo za na mutema ya kondima. Meka kosalela makambo oyo kolanda na kati ya émission oyo parce que zali émission oyo tokobeta moi histoire moko vrai oyo ekoyede bino pe bandeko ebele oyo bozali kolanda biso tozana prophète moko ya munene awa prophète moko ya munene oyo apesa ba prophétie na ye po ba biso ba ken piana to banda pe ko déplacer aloba nzamba la kisaye mais tozalaka na espoir te ke voyage za kala mingi te na exemple na nga moko na ndako na biso moko apesa prophétie epe aleki na nga mwasi avakende Londres nzamba azolakisa ngai kala mingi te ozosala déplacement ya munene nazomona mindele tout autour apesa prophétie pa bato ebele na kati ya quartier na biso mais tozalaka mona ye azalaki na mondi ya milangwa mais makambo oyo azosala ezosalema makambo soki apesi mutu prophétie wana ezosalema ndenge alobi bato bazalaka mituna mutu ya kwiti azoloba makambo yango mpe ezose réaliser tozalaka comprendre te tolobi est-ce que nzambe akosala mutu au faveur te atika vie oyo ya komela parce que aza na likabo ya oyo alobi yango esalemaka akoki ko expliquer mutu likambo oyo mutu ye moko ayebi conscience na ye ke naza na problème tel mais ya ye azosakola po na yo ke nzamba azolakisa ngo za na problème boye en tout cas bandeko tu bolanda biso bozwango avec beaucoup de considération naza na intérêt moko te na koya nakosa makambu epa ya nzambe na mona na nga prophète ya boye te apa prophète lui pe on andimaka mais prophète ya boye na mona na nga eteke aye azoloba makambu oh ya zoloba après 2 jours 3 jours après 1 mois omoni pe esalami asala ba prophétie pa quartier na nga mobimba o ya kitambo to sola naye na lobaki to présenter pe na TV bandeko tu ya poto pe bomona parce que lelo bokoma koluka ba prophétie et pas bandeko na biso o balataka ba costume lelo batu ya ba costume ebele bazokosa na bango biso ezana ndeko mususu azana eloko te asengaka mondimi pe eloko te mais azana don ya nzambe kati na ye. Prophète bonjour. Bonjour. Boni malam kimi ezali naza vraiment kimia ezali na comprendre te tomonana vraiment kala makasi mais ndenge na yebeli na lelo na comprendre te na moni changement makasi. Oui, il faut la changer parce que na tanyo so oyo oyebelanga wana na lelo ndenge moninga c'est que Dieu c'est que omoni na façon zo témoigner ngai o témoigner bien mais kokoma nanga boye ezalaki facilité pour nazala bien ndenge omoni ngai c'est que na uti na ba chemin mingi ya bataki spirituellement na bunda mingi na ba milé na vanda na ba prophétie façon na salela nzambe donc na sakola ba vrai donc milango na ngai ezalaki milango ya volonté donc ezaba milango ya combat par rapport à ma profession na bando ko sala pour na batupe nazo sakola wana na vocation nzambe parce que nzambe apesanga mystère prophétique apesanga do ko tutukate yango na tango nazo pesa batu ba vision ba profession wana batu bele batatola mais na vie na ngezalaki kombati na ndenge na komi lelo ezangolo nzambe par rapport à vision wana donc na façon na ningina lobaka ke prophétie ezali moyen ya ko sambela prophétie ezali kilte matinale te ke o sambela ka
pour basala ka kilti moko pour basakola ba pesa ngo droit d'atrait moko ya prophétie. Donc prophétie est un mystère gratuit de Dieu. On nzamba pesi ba pona ko orienter peuple pe ba nation ezala ozamu ndelo za la moindo pour te boye ba ko sambela malamu. C'est que tant nzamba alobi likambo ekoki ko échouer pe ko salama. C'est que il faut pas que za la mondi pona prophétie mais za la mondi pona vie éternelle. Donc la Bible les autres ya biso na Matthieu 6:31-34 Jésus-Christ a prêché ba apôtre naé. Jésus a l'obité que reçoit miracle. Mais Jésus a l'obité chercher premièrement le royaume et justice de Dieu. L'argent, kolata, kolia, komela, et ça comme un cadeau. C'est que avant que ne potons zamba ibi oza mwana dessiné, oza mwana teke kaka pose à la moine. C'est que zamba ibi au bandage Jérémie zamba azobi c'est alobi na eba ke uta vatre ya mama na yo. C'est que ko paniquer le côté, zamba ko sala loko na âge à 12 ans, loko la Jésus emoko, loko la yemoko Jérémie zamba benga na 12 ans, loko la David emoko na 12 ans zamba atindi abo Goliath. C'est que ça mystère prophétique ya nzambe yemoko kati na bato. Mais lelo nazo mona belé ya bato, bazo prophétiser bien. Tozo prophétiser bien mengai na ba prophétie na sala nazo ngona ba étude mon côté. Nazo ngona université mon côté. Mais nzambe apesanga vocation ya komona makambo. Donc ti ndenge na sakola bato nazaki na ba péché chéri. Voilà. Na ngina biso que Bible lobi na Romains 6. Avant tokota na Bible. Avant tokota na Bible sikoyo conscience ya bomoto ezongi ndengo lobi masango zalako mela na cadre ya mvutima okomi ko reconnaître likabo o nzamba cha kati na yo okomi na conscience ya likabo o nzambe ya cha vraiment kati na yo. Nazalaka na conscience na lobino bien ki nazalaki na ba combat spirituel parce que nazana do ya prophétie nazana do ya mystère prophétique donc nazo évangéliser repentance na kati ya défaut ya batu na makambo ekoya take prophète mais nazate pona koloba na OK na moni voyage ya poto parce que nzambe alobi yo nengo ozaliwana voyage ya poto eza yo ebele bazana poto ndenge na loba siko bala na ngati siko okenda poto bien mais okoma chel ozoluka libala ya poto mais otika libala poto oh osala erreur grave pona ni ba ebisa que libala eza na poto mais ti de lozaka ko sera Christ oza muto salela nzambe mais on se retrouver okomi ko vivre na ba souci na kati na yo donc ndenge zawana pona loba bien il faut ko linga kate ozala mondimi ya prophétie voilà parce que ba péché chéri et ko détruire yo ba péché chéri wana ezani péché marié ezali nini ba pareil on est tozala ba pareil lelo ba tebele bazo mona pareil eza biloko malamu mais appareil eza obstacle pe pona bandimi yo za na différence na pareil na chéri moko na poto hein donc moko azao mais ozo kende na poto chéri mususu na kati ya numéro ya pareil na yo za kanango ti lelo na longola numéro wana te mais ozo senga prophétie na poto obala awa pe ozo luka prophétie obala na ebisio okobala kate okobala te pona nini péché chéri ezali eloko salela ka agenda tanyo so mesana ko sala ekobo yeba ke ekobo wana ozo sala ezo memona malheur yangwana na zwika ata mukena isoke tango bazolo bake car le salaire du péché c'est la mort ezate ke muto akufi bakundi ete péché chéri to bano sibili ba conséquence awa lokola nga moko na zalaki nazomela mena sakola na bénéfice ki ne lokoti mais na yekotala ti lelo ndenge nazo tambola na yeko comprendre ke ko mela masanga ezalaki péché chéri nanga na tika yango esengeli yo mutu oza na témoignage na yo moko donc elo na ngina loba yangwana na ko bakse loko moko na mondo fongola epe Bible donc na lobi yangona ngina biso na Romains 6 Romains 6 23 avec 4 bazoloba car le salaire du péché c'est la mort. Au moni péché, car le salaire du péché c'est la mort, les amis. Les fouti à masumu, les akufa. Et l'ingo le bate que muto akufi kaka bakundi. C'est que ba acte nyos to salaka. O tozo vivre les lonés to zali. Ozo mono kenda ke église, o sali la kanzambe, o zana o bien. Mais quelque part côté à libala au bala kate côté à kobota olongola bazemi na pareil oza na bagenda yo moko oza prophète oza pasteur oza musala nzambe oza na ba sœur na église bagenda na yo momiyebi na conscience que ndenge na sala la kanzambe sœur tel aza mwasi nanga mais bozo continuer ko louer Dieu bozo continuer ko senga loboko nzambe bozo continuer ko sala ba sacrifice yaya ba conséquence wana take olongoli ba péché marié te yeba ke moyo bala ezate moyen aux solutions exactes. Donc
yango ngai na tanyo so na sakolela bato ba prophétie ya mabe alobi ndoki mais na suka ye komona esalami donc na koloba na bana nzambe balanda ngai na bisika na musika donc ko sepela kati ozala mondimi ya prophétie zala mondimi pona koyeba ke liboso ozala chrétien pona kobongola motema na yo maintenant okomona nini nzambe akusalela yo nzambe akozongisela yo naloba nini oyo ozosala wana soki nano obongwami bien te eza pasi ata okene église mpo nzambe avisite yo donc na ngai nabakisaka bongo par rapport à batémoignage na ngai moye naloba ebele eza te mais nayebi ke yo ozolanda nga place ozali makambo wana oyeba wana esi eleka donc maintenant na ta oyo nazotravaille kaka na mosala nga prophétie. Voilà, merci beaucoup. Alors tozo tika bandeko balanda quelques témoignages ndeko oyo ozana besoin ya kosola na mosala na nzambe bolanda ta ite po ngana yebiye aza costaud na parole bolanda ta ite aza vraiment costaud na parole ndeko oyo ozana unité ozana besoin pe ya kosola na ye bosola mais avant tolanda ba témoignage ya bandeko po totika balanda pe quelques témoignages ya bandeko à quartier po olimwa pe ça fait longtemps mona na raté biso to bula kaka ozo continuer même vie mais nzambe quand même a sali grâce reconnaître musala na yo na habité est-ce que ozana numéro moko ya contact numéro ngezali 090 31 476 83 090 31 70 470 441 473 400 donc dans 090 31 476 83 090 31 473 83 Batia code 00243 après token 90 090 31 473 473 na suka. Voilà, pesa. Fais ça. Alors, merci beaucoup. Prophète Jacques Ezali 090 31 47 68 3 Nasuka 00243 90 31 476 83 Nasuka. Ozana besoin kosolana prophète Jacques Bosololi tolanda ba image ya témoignage biso tosokisi na biso awa pona ba oyo nyoso asakola pona bango tolanda ba témoignage on se retrouve pas. Oyo gana mwana kina professor Jacques asakola kingai awa na atu banje na ye ayebishi ngai te koko akacha pangu na yo nazo mona serikali wana nazo mona zadia koko na yo ya awa te alaki koya dangu natikala kisima tulandishi dikabwa yebishi ngai eboni yango ya solo mwana yango ya zakina zimi abigaka lungula zimi wana tuzo tutubile ulungula kwa nini oya mibalango yo naleke nalungula tuzo kama profesa wana ibishaki bisho ya solo ye oyo azaka ngalungula zimi simanangu tuka mwana wana pa ya mubali wana azajana matati kutika mwana wana kuna alibandi kuna nano wakuchite kutina nita abandi pa ya mtatana mubali wana na mama na ye dikambo to monake dikambo ya kukabu ya lobi etumunya nguna miso zadi alukutate azadi mwana abanda ka mingi na biso na ndenga yake kutala musala ya nzambe na ba shika mususu na ba ngilingili na ba serembao na ba nini atakusakula makambo ya nzambe. Kwa kuzimita azali professeur ya solo Jacques. Prophète en tout cas azamu ba témoignage belé pour ngai mais moko e marquant ngai naza parent naza na mwasi na bana botane bana 6 mais c'est moi le prophète a dit ngai un jour moi si na yo akonga na yo na boya kai
na tchaka tembe. Mais après 5 mois, le tabouana, maman bana, témoignage wana tilelo. Mais il y a mon avant, mais il y a un doute. Maman bana na ngai yebana ka te toboya. Mais na tout prophète a lubi na ngai puis na sentir Cameroun puis Salima. Et puis ailleurs après ah pa na ngai. Tokobonela ngai na kati ya mutuka. Awe msanga mettre oza piaka ninga na moni nzambe kwa sala kati na ba yo kenda bolala nzambe ko sala kati na pe na mona kana mo ndenga zawana azala ka ngai azala ya batu bele pour ngai kaka tene ko ya lubaka alobana mutu papa yo ka baka te pour ani papa na lubele ma bi alubia ninga nzamba alexina mino yo ume ala oto okufa to mona yango bitonio to dans une semaine mutu wana pe akufa sibitima moninga zakawana azaya nzambe akumisa manepe na moni la elinga tout chance tout na kati na sepela nini ngamo. OK, merci papa. Mpona oyo etali papa Jacques alobaka makambo etali vi na ngai lolenge asakolelaka nga tino lelo makambo yango nde nazobika tozalaki na kati ya famille lolenge apeselaki prophétie na motu nyonso nde apalipa mamu nyonso oyo alobela biso prophétie moko tokoyeba te ya ndambu te na kati ya famille ndenge alobaka ke na bana basi nde boza bongo moto ya liboso akobala eza Christine nsima nango aye kozwa frère saint tozwi Mati toye kozwa Stéphanie ndenge tolandelaki ndenge mpe makambo nyonso esalami. Merci maman. Voilà, merci beaucoup bolandi ba témoignage ya bandeko o ba sakoli pona ba prophétie bazwa et pas prophète. Alors prophète to komi na biso na suka bongo pona bandeko ba libanda peut-être ya mboka msusu azana ba problème azana besoin peut-être o sakola pona ye possibilité o sakola na musika ezali. Bon, possibilité ou dans le Saint-Esprit. Selon conduite ya yo mutu place ozali. Ndingo tamu sanso nzamba inga lobelo akolobela. Donc c'est possible par rapport au ningo memaka vie parce que ezana bato belé alingi prophétie mais sambela kate. Azana kindumba ya molimo ba prophétie belé mais yemoko akomisa ba prophétie lokola iloko na yi. Donc tango ba pression prophétie ezali orientation ko sambela malamu. Donc solution ezali soki ozana problème cet esprit a orienté biso. OK. Voilà, merci. Tu comme vraiment na suka, est-ce que moi au bac Césali? Bon, malbo na ko bac César ke na bande ko balandanga. Soko lingo mona ngai chaque fois place on azalaka mingi eza na avenue Kandolo. Soko komeka na avenue Kandolo na GB, eska wana ba komi église Peñel chaque mercredi jeudi tozalaka wana pour la prière. Si vous avez un problème avec la prière, tout le monde est tout sololi. Ce qui est voilà, merci beaucoup. Alors, moi, vous avez un belé ou bazolanda biso prophète. Na kope sambote langa mingi na papa pasteur Boni eskazali. Na pesi mbote na ngai na maman Cécile papa Noura eska bazali na bandal pe la pesi mbote na ngai na yaya Yula za sen moko ya moko tozakane na ndako ya malamu na suki wana. Merci beaucoup. Alors soki bolingi bo solana prophète ko benga pe na ndenga code soit Matthieu 7:7 ngai Matthieu 7:7 prophète nzamba kolakisa ye isifite opesaka kombo soit mibengi bandal. Bozo prophète akosakola pona bino boyoki ye moko autioloba déjà nyonso ngana suki wana. Merci oza premier numéro soki bosengi to yamba deuxième fois to yamba lisusu soki bosengi troisième fois to kozonga lisusu. Merci beaucoup. Produit pona kosilisa nduta tampon bouton chine de cheveux ekiti na 5 000 et 10 000 francs. Ondeko oyokaka lisusu soni te na nduta kozala na nduta tombende eza kozala vraiment salité. Obésité eza maladie. Tala ndenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi. Produit naturel ezali ekosilisa ope constipation. Yo kangama kaka na ba mèche, perruque, chapeau. Produit naturel ezali ekokolisa yo suki. Olela ba poil, olela favori. C'est possible.
possible. Beauté ya mwasi ezalaka nde na suki na perike te. Yo mutu mine toboka kari dentaire nyokola yo munoko solo nzoto solo produit naturel ezali. Tozali pe na anti-tabac, anti-alcool, pe anti-bangi. Di nouveau, élargissa pour homme, longueur XX. Vimbisa pour femme, Yamado, Tozali, Tilolo, Kalemi, Goma, Kisangani, Abidjan, Kinshasa, Bengabisola 089 86 27 692 081 99 91 102. Na Brazzaville, Bengabisola 05 360 82 26 04 487 51 15.